Père spirituel na zakana na wenge. Ngai. Ezaka Marie Paul te. C'est na tuni question ba bazolo ba. Ye mokalo biango. Wenge basi bapesa bino lisaponge. Avant to le banyo soto ko bandela raté idéologie ba changer raté. Lisaponge yango wana. C'est ça, c'est tout. Ngala ko répondre ma msuté. Jalousie on kaka muto zo benga ondeko. Asumuna kaneti ko zo yelinga ke koma sokina donc sokini ne zo make yo mais bananga na ngaki laisse ngat bomba sala le kitine bouger. Tala sozi komba wango so bambango fo bambango makamba. Vrai ou faux Marie Paul à sala wenge? C'est faux. Akuta wenge au sala wenge ndeni. Pour moi je suis trop méchant. Okay. Trop méchant mais un beau gars mais na lo ratroté. Okay. Ba blaga pampa mali nga côté. Aya wenge sima mais soko mo bunga yo yebinga. Bato kutu baba puissant. Mais tant on a téléma yo mo mona. Quand on parle de wenge, on voit les têtes là. On voit plus personne. Les têtes c'est-à-dire quoi? Yo mo yebango tanga bango. Oyi bango ba tête wana yebi bango. Tête d'affiche. Bango wana. OK. Ba msuba ye 20 ans après. Faut pas ko boko tra lo yenga wenge. Wenge wana boyoka wana musiko oboyina wenge za na ba tête nango. Oyo mutu to yebi. Il faut pas inventer le roue quoi. Ba sala sur route c'est ça la manango. Tu comprends? Lelo zala kiawa, batu tout bato la kiawa, boulali tout le monde qui parle. On parle plus de wenge. Tu le sais? On parle plus de wenge. Mais ngala sali be fort énorme na bundi na matine zete na lali libanda. Sube mona bango ngali de o nganga bazwa. Ba maneti abakina ba renya na kino ba beto sema maneti. Azo bizao veri zo boni vérité te kaka bwe. Ngamle ke en Allemagne. Ngamle ke en Allemagne ta ba maneti ne bimi Allemagne des ko fourni maneti wana. Ngana ina maneta bosomba na tegele bango maneti wana 200 francs 200 bata. Na zo apete ba 200 francs. Yuma wana eza tango ya kaka. Baba yuma net bato balobaka trop ba finga nga wana. Baba yuma. Baba ba misuba ya ba dromer. Ah bon? Ngana yamba la mo na wengi ba misuba ya dromer. Azo beta lokese me bwanga. Bat balobaka ngote. Ola. Ah, ba misuba ya ba mikala. Bat balobaka ngote. Ba misuba ya ba mikala. Bat balobaka ngote. Ba misuba ya ba mikala. Bat balobaka ngote. Asapere bochaka makelele bomona babato. Nous a bien dépassé par les communes. Nous sommes en battu ce sapé. Commune na kanda moko boye. Kanda ya balabala. Ça peut en tu comprends la raté hein nana za na position nini? Tenga za numéro 1. Ngaza numéro 1. Oui. Ngaza numéro 1 après batutu ba yena bango. Tata Mitch alobaka za numéro 1. Moni ba innocent baza trop quoi. Na lo bana mamba pesko. Ah. Parce que mona batu misu baza makolo etokaka. Batu misu soka lati sapato sans chaussette, sapato comme solo. Mutu musoko za na sans sapato. Nyoso ya faux. OK. Mais musu za na na 5. Sapato neza mobali. Mobali ba yeba na sapato. Ceinture na montre ya Rolex. Entre nous ba congolais, ba artistes musiciens ba no banga biso pour la forme. Lelo comment libérer mon boy akwa musicien azolo ba pe na congolais. Ozoti kila bango ta pour yo beta bubu yo po beti bubu. Ce qu'il faut différence yendi na bao. Donc si quoi comme benaki non batali artiste congolais yeyo. Gaza saper naza boga naza artiste naza ba musicien. Bazo boya bino sapi yango bozo ta sapi balabala bazo boya bino. Bilamba ngaza na mutu ana ngote na bete na koma na 8000 costumes. Kubu yoyo papa forme Trésor Ngando papa yoyo les kings nakutani na jeune homme oyo na diplin ote na ye lokola bato n'époque ya Jésus-Christ Mambo de Dublin Patrick Meka ombre jaune les rois des blousons ase kaka na ye kaka o azalaka epe timide Marcel Socia kasi kolukela ye mindondo te kote ya forme Mambo de Dublin i cavalieri Jansi Maya si forza Italie akobimisela yo bapake koleka kutu maître chamo ansele ebele bakomela soi Bona bolingo mambo apesa na yo ti Mélanie Lumumba Mimi reste vainqueur Mère Pichu asi akangaka dina Moninga ya Brigitte Pereira Mama na sa
L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, fidèles amis internautes, bienvenue sur nos antennes www.Africa Elengi TV. Je pense que vous êtes en train de suivre cette émission avec beaucoup d'attention. Et quant à moi, je vous demanderai tout simplement de rester scotché sur nos antennes parce que vous aurez pas mal d'informations à travers cette émission Jardin des Stars. Comme vous le savez, cette émission a été toujours conçue par vous, une émission qui vous ressemble en même temps, mais une émission qui ne cesse toujours à vous donner l'information sur l'actualité musicale. Aujourd'hui, dans cette émission Jardin des Stars, mesdames et messieurs, nous allons devoir recevoir notre invité avec qui nous aurons quand même le temps de parler tout autour, n'est-ce pas, de cet album qui s'annonce déjà pas mal, pièce contre pièce, n'est-ce pas. Aujourd'hui, nous avons reçu l'artiste sapeur, l'artiste musicien au nom d'Adolphe Dominguez, avec qui nous aurons quand même le temps de changer, de discuter tant soit peu. Tout est ils ont marché comment. Et sans plus tarder, nous sommes avec lui. Bonjour Adolphe Dominguez. Bonjour, bonjour. Mike Lokamba, bonjour. Vraiment, Batunyo Swazola Nabiso Napesi Bango Bambote Belé. Nzambe Abatela Bango, quoi, c'est ça. Très bien, merci beaucoup, bien habillé. Hein, et... merci, merci. Donc on est là, quoi, on est là. Avant la banda, comme ici la terre, c'est Miyake. Danger, Yoji, Church, donc Miyake. Donc dans la banda d'abord, on a remercié. On a quand même vu Nanga et commis cassé parce que Nazo appel, il y a Mokili Mobimba. Très bien. Vraiment, merci. Na bateau, ils ont téléchargé pièce contre pièce. Ils ont téléchargé Nzembo ya Basaper, donc pièce contre pièce. Oyo Mokili Mobimba et Banaï Kozela. Donc on a vu beaucoup de fil partout. Vraiment, merci. On a remercié. Dès qu'on a vu nos Ndomboli, nos leaders. Il y a Moutabimi si pièce contre pièce. Voilà. Nzembo Moko Wala ya Basaper. Donc voilà. Vraiment, on télécharger en na YouTube. Donc, et puis en plus de ça, ça fait 24 heures, m'appelle, il y a félicitations. Merci, l'artiste a travaillé, l'artiste a fait tout. Vraiment, album Nabino Yangwana, beau télécharger. Et puis dimanche, le 14 février, il y a journée à Bamoreux. Vraiment, Bino Baloulou Langa, mes amours, fanatiques Langa, la bonne musique. Oyo nyonso ayebiki azana okese na kumisaka. Oyo nyonso azala misene akumisaka. Vraiment na kosenga na bino bo télécharger les 14 boyoka banze mon nyonso bo télécharger. Et puis physiquement ekobima na Yuyu Music na Paris, a pe na Congo, to koteka teka na ba grand hôtel, ba Rotana partout. Ils en a 3 volumes. Donc 10 10 11. Donc vraiment 20 21 oyo eza année na biso. Nzamba Tchaki Loboko pour Nzambaza au total 31 chansons. 31 chansons. Nzamba Tchaki Loboko, Nzambaza Moupepe, Nzambaza Mabele,
nzambe aza partout donc tosali yango na bokasi ya nzambe bato ndenge bazobenga eza son bozoyoka wana euti na bonzambe. Vraiment merci na bana FIFA, merci na équipe de France et surtout merci na Roi Manito. Vraiment il a fait beaucoup pour l'album. Ludovic le Roi Manito azui mama na rumba barumbo balinga barumba ya tata. Donc merci na bana Londres, ya Paris, ya Suisse, États-Unis, momento na Italie, Dida Kese, Paul Mukoko, Debs de Mukalinga, Alain Sikidi, Julie Mamboni, Alain Mazantomo, Papi Mandakila, Sœur Nangai, Yoali, Bino Nyoso, tout vraiment, Trésor au Coco, merci na soutien. Vraiment, Nazal Souna Bakador au Pessabinote. Vous allez béni, je vais prier pour nous. Pour vous, quoi. Je vais prier pour vous. Donc, je peux prier aussi pour toi. Nous avons appelé ça Belé. Et monsieur nous allons suivre. C'est bien, merci. Voilà, merci beaucoup, Adolphe Dominguez. Alors, tu as vu déjà pièce contre pièce single. Oh, quand même, bien, on revient. Mais aux yeux remarques, il y a une côté telle critique parce que comme il est dans notre possession. Timing respecté en côté, chanson de 14 minutes. Bravo. Vous avez s'adapter à la technologie à l'éloté comment? Non, au Moningaï, d'abord, merci na question nayo, na question nayo. Donc, nga la salle musique au yabiso ya Congo. Parce que na rimaka ki rumba musique ya Congo on dirait bokomi ko boma yango. Biso artiste to comme bomango. To comme Hollanda ndenge ba sénégalais bazobeta, to comme Hollanda vitesse ndenge ba bazobeta, ba décaler bani la mona ki non. À part musique wana urbaine, pour nazana banze mon monsieur musique urbaine ezali, nazana ba rumba la musique ezali, wana ezali du son, ezali ça avec beaucoup les autres tamola nanga. Ça veut dire via le baki nanga na Goma na miso ba jazz, na miso ya ba ya batubele na Goma. Tata yo tikali na pouvoir. Tata lata yo za saper. Na calculaki siko vers le binanga na ko sa bendelete. Qu'est-ce que je peux faire pour batu ya vie batu nyoso na ba balinga bilamba na batu mbongo na batu to linga la bonne musique, il faudra qu'il na ligne ya papa. Ça veut dire na beti ba rumba ya tata. Oyo batu to balinga ba Yola Balls, ba Dikando, batu ebele balingaka. Laure Masinda, moi aussi à Masinda, donc Martins, moi c'est le Laure, Diam, Papa Siembote, donc il a mané là-bas, na FIFA. Ce qu'on a bêti qui papa ou malakati, la bêti qui n'y a cause na kati, la bêti qui Kester na kati, na Mbeli Rango et Bimaki Dominguez. Donc pièce contre pièce c'est 14 minutes. J'avais plus de 3000 personnes au Balataka. Monsieur Césali, Babimi na Mabanga, Wane Bimi, Wane Zali, version à Libo. C'est ça, deux versions. Donc, Monsieur, on s'est retrouvé le même chanson, mais combo changé. Comment ça? Au même émission donc, ça, deux, le même chanson. Au moins, le coup, là, dans Nzembo, tu bois Kyo. Dans Nzembo, il y a Wana, Babouaki Katende. Mais le même chanson. Donc, ça, deux volumes. Version 1 et version 2. C'est ça qui bon pour tout va se retrouver. À part ça, tu as un clip au Ibogolanda, dimanche. Le 14 février, et ça clip il y a Basaper à mon kilimobim, batina qui ba photo, tina Australie, na Londres, partout na Irlande, Londres, ba Cédric Nomé, pas ba José lui passe à Unduka, batina qui ba photo, batina qui tout ça na clip, il y a ba photo. Après ça, ce clip il y a ngamro siko na zo beta forme, na ba Saper à Congo. Il y a Brazza pe fallait ba ya mais vu ma Covid il y a moni. Voilà, l'idée bonne ndenge tout le ba OK. Et ça juste pour la côté image ou bien mémoire ya Papa Wemba. Na Bilamba silate parce que Bilamba est silaki nango et silaki penda donc et comment on fait ngabo Toye la maman Bilamba. Et ça initiative mon ya bien au batbazo féliciter yo mais quand même dans lobby au tala quitté moment ni nango oyo parce que technologie peut changer les lots na ba trace est-ce que ba ozo penser vraiment ba robeta ta nzembo on est ta trace ozo penser ba nzembo on ba portal nango comment na 14 minutes non non et ça na ba nzembo oyo ba chanson urbaine ya ba 3 minutes ba 4 minutes et ça ba nzembo ba Roi Manito et ko le na ba trace pièce contre pièce, il y a 13 Césariens. Oh, donc tu as 4 minutes. Donc 3 minutes 90 comme ça, et Zali Bakati.
donc wana ni zakata na zo laksaka biloko pour Afrique balinga baba na kobosana et comme on a mis ça là ti ketchenie fuka vesta mulai te photos sont à la ligne ya omoni tozongi je suis très content très fier de moi na ba conseil nyoso bozo pesa ngatika na loba papa oya kotuna nga ba question na fana ina ngai non non ngana bon nazo bakiselo car na nzembo na mwambwa kila moto yoki balati ba kete sope ya kautu mo ebeti bango tata donc te yo comprendre place wana place wana to lobi que forme linge bunga olata sapato moya kautu na moibo makoleziki yo olubelo ko wanga donc eza kaka façon ya ko expliquer forme zongi na ndenge ezalaka nga lelo na ye ko loba mingi te parce que l'artiste a travaillé na tikisi ko ba tout temps ba jugenga parce que nga na ko ba na kokumisa te bona kumisa ki trop na salle publicité ba retour nango na ko mona ba retour nango en tout cas al téléphone na ngai nazo zo ba appel partout ba bazo remercier nga sikoyo nazolo bana bazwa temps bayoka banzembo nyonso bozala presete yokata surtout na ba covid ofani ozoka biloko sokoza na nzala ekosila sokoza na fièvre ekosili so fièvre sokoza na mutu pasi kokita pozo eza kopesa bilengi moko boye voilà na habité sur les stratégies na yo ba penser peut-être na single à liboso et album pièce contre pièce au Pesabiso quand même une chanson rumba ou quand même maman barobina ceci cela ingé matin moi avant mais au Pesabiso sapologie na kati na habité ezala ki choix na yo comment non au moni déjà tant on ba pièce contre pièce eza sapologie eza forme eza kitendi eza bilamba eza kinkutu eza biloko minene o ba na kozela ya on azo pesa toujours court on azo expliquer yo au moni entre nous ba congolais ba artistes musiciens ba no banga biso pour la ma forme les le comment libérer mo boy akoma musicien azolo ba pe na congolais ozo tikila bango ta pour ya robeta bubu yo po beti bubu ce qu'il faut différence yendi na bao bon konza bubu à l'époque tu es baki bon naza kuna tunga naza ko expliquer yo kaka yo zo même tibambala non vas-y donc si quoi comme benaki non batali artiste congolais yeyo a beti forme bana braza bazo yokanga Ahmed Yala azo yokanga donc Ahmed Yala pesa nga trophée ya meilleur sapeur azwaki bata braza ba pesa kinga bata Paris kutu bazo préparer ba pesa nga lisusu médaille moko ya non et on laisse ça qui tu as bien fait ton travail tout ça liango na demi journée à Pamba to comme na ba vu belé bravo na Ndombolino bravo na ça marchait bien et ça vraiment pour marcher bien voilà. Physiquement bozongo pas ya yo album batu baye bango quand même na single là na éviter ça la conviction quand même non mais pour moi c'est bravo l'artiste hein. Très bien bravo l'artiste parce que yango moni banzembo veut beaucoup la yemba ti le betaka na ba fête banzemba ba sapé po yango ba nos apena na ba fête na ba matanga na ba kermesse na Paris na Italie na Espagne na mboka ba lemo et partout ba na obeta aux États-Unis ba yoka banzembo wana ba sapé ba kobina parce que boze la clip nango boko mona ndenge nini tozo binango aiza Laura Mosungo donc aiza Brice Mpangi aiza Eric Mandala donc biloko eta ebele donc vraiment beau savourer ngo ba sœur nyonso balingaka ba rumba ba sœur na biso ba Mike Mwanangele bino nyonso vraiment ba nano Schengen bino to album la bino yango album yango yo tozo zelango le 14 février awa yo téléchargé déjà natala kiango nakangi bambwa kila na ndeni pona ka kiango natala donc bravo l'artiste bravo merci je dis merci à toutes ces personnes au baza branché scotché na site Afrique Elengi TV je vois Mambo de Diblanc les grands sapeurs na Katia Hollande on a apprécié vraiment Mambo tes places aux hôtels Abisso. Et sans oublier na Paul Oleko, na PC Bambote Paul Oleko, et pourquoi pas des pensées na Eliano. Alors, avant tout quand on a vu formation na biso, le lot aux chapitre nini, puis le lot aux cours nini. Bon, les lots, normalement on prévoit que faut appeler ça bateau cours ya chaussette. Ok. Chaussette il faut qu'on respecte yango. Ok.
chaussette ezali eloko moko yo surtout bateau batokaka na makolo kosekate na opesa courte salinga bien simba big na papier bobuka na te Marie Ginette Mwimbi vraiment na pesi mbote moi ça Freddy Maifula Freddy na simba big na papier bobuka na goûter parce que mona bato misu baza makolo etokaka bato misu soko alati sapato sans chaussette sapato comme solo donc ezala ba poudre musu ba pomade musu opakoli apolati babana yo chaussette olati ketch na yo mokoto na yo sapato ezala modèle ebele soko yokaka makolo pasi il faut lata sapato eza ya libaya te eza lokola ya semelle ya caoutchouc omoni makolo il faut tout le temps osala bakolo ok na salon bien mama na ndako wacho makolo na mai bakati ba manzaka pour respecter sapato pour soko zolata sapato za manzaka milaye ba no vimbiso makolo donc omoni sapato il faut respecter mutu musoko za na sans sapato nyonso ya faux ok mais mususu azana ka na 5 azana Winston azana NB Watton ana church na ye azana les grands boutiers azana chaussures na ye ya des mélangés na cuir ya Alfonso vous comprenez donc à préférence ma 5 mokoto na ye mo bois babenga ngo mo bois babenga ngo chaussures babenga ngo ba sapato musu eza polyvalente quoi il a tamara na ilamba nyonso ezana ba sapato lokola ya vernis il faut tala olata ngona ilamani pour kongola la tango ka mingi na smoking mais vernis ezana biloko musu elata maka nango en tout cas courir ya sapato au moins sapato ko chango cirage chaque jour te ezana ba lingette moko ezaka pour comme ça chaussure quoi sapato neza mobali ba na sapato ceinture na montre ya Rolex mais na idéologie formée faut la bien surtout ce que wuti ko bima ou yé olongoli chaussure na olongoli ba chaussette na otia na moi somo ko botia déjà ba mot bleu ba mané on a yo pour ce ko la on botia directement la machine pour chaussette ce que ça bien te ko ça la mayandi. Ah bon? Ah merci. OK. Ba chaussette monsieur za nylon. Berli vingambe tozo. Ba monsieur za tricot. Ba monsieur za ba sala on a soie. Neti ming mon ami Paul Smith. Il y a ça la ming ba soie, ba couleur tout ça. Et puis chaussette eza dominante pour aujourd'hui ça est rouge. Tu vois rouge quoi? Rouge tomate quoi. Okay. C'est ça donc les lots clear dans sapato. Très bien. Sapato il faut qu'on y ait bah ça la démarche à bien te coller ta sapato à kiloté. OK. Bon ba triple on est que beaucoup local. Et qui peut super rhumatisme. Donc tout ce coup le sapato de 6 prochainement dans où il y a peignoir na pyjama. Et là tu profiter pe na on cours hein. Donc tu gardes toujours quelques notions au fond comme yo peut faut comme na ko comment ko t'obligé. Ah, c'est ça. Obligé. Alors les célèbres bien et surtout bateau baza ignorant hein, et non tout ça s'apprend ça s'apprend quoi ça s'apprend mais ça peut là qui nango depuis que papa est parti paix à son âme tout le monde a eu moi silence moi écouté na côté tali à sapologie mais à un moment donné soudainement tout le monde est là qui qu'est-ce qui a fait que ça peut la moka non on a d'abord les singles parce que tant on a nous préparé pièce contre pièce pour pièce contre pièce c'est là ici forme na forme tant on a banni on a senti que tout le monde va adhérer ba ben le bobo bazolo bela zoero fenea ba leo kuna na Japon le bobo ben ba leo ba na Japon kuna mukoza yoji baza ko lobela baza ko lobela et puis c'est un plaisir forme zongi ba massa pe na poto ba mosala banze mona bango ba nini la kisike pardon il a dit que message qui quoi donc message qui forme zongi tout le monde peut matanga ya King Kester et uti ko le anniversaire le kaki Nathalie ga ni ba lati ça nga plaisir Nathalie ni ba to ba l'autre ba fleur ba nyakos et ça nga plaisir te manga na ba préparatif ya on a quitté mais nazo bengisa bango semaine prochaine tout ça la clip mais en attendant besoin d'un clip à ba photo très bien lata onyo so ça nango voilà lata nyos poko zo mbilika oyo mbilika o me ana ngoti basela ngwe lamba
Voilà, mais ça peut tu comprends raté hein, nanaza na position nini. Tu es numéro 1. Gaza numéro 1. Oui oui. Naza numéro 1 après batutu baye na bango. Tata Beach alobakaza numéro 1. Mais la propos ya batu mosusu koboya nalandi ba propos ya bandeko mosusu lelo bazolo ba ke bango baza ba connaisseur ya côté tali ya sap batu lelo ba komi kolata na ndenge ya loyenge ya divagation ceci cela en fait toujours qu'on maîtriser les sous-soutés qui fait quoi. Bon ngala ye koloba mingi mamba pièce contre pièce. Je vais prier pour eux quoi. Moni ba innocent baza trop quoi. Na lo bana mamba pièce contre pièce. Telelo na lingolo ba même ba yuma ti. Naza mwana moko lelo humble na osamusa na ngai. Bazo reprocher bino lelo ça peut komi ya balabala, ça peut komi ya kanda. Na ebité ta ke yoza les grands sapeurs ya Congo hein. Ya monde, tchaka monde. Comment déjà un monde ozolo banini ça peut. Non mais au moins ça pesa d'élégance ti. On a déjà tout dit ça. Ça pesa aux la propre kolata bien et le cher a teza la ya moins cher molati ya mo classé bien. Anga lelo. Oui, c'est le temps de manger. Oui, au coup, tu as une chemise dans la toujours propre. Pantalon ya mati à church. Donc deux fois. Donc ça pesali, il a une identité à Congolais. À ce pays lelo, ça pesongi, nazane sengo, nazona ba saper, nazona ba lata. Ça va, identité à Congolais yangwana. Biso to le bagaki, besoin temps, boyoka album la biso. Pièce contre pièce, barumba ya danger zali, banze moloko ba Gino, banze moloko ba Cédric Lungu, banze moloko ba Papi Choma, banze mbeza ya bien, ba JP Loboko bazozela, ba Clem Franchi bazakozela, ba Franketo, ba Mado Madova, ba Manu Schengen, ba Yula Bols, ba José Mbwete, ba Boss bazozela. Voilà. C'est ça quoi. Adolphe Lomingue parce que des questions en retour na yo ndeko na yo pe collègue obo travailler na ye na wenge 4x4 azongi na mabele azongi na mboka après beaucoup d'années d'absence na kati ya mboka. Est-ce que boyambi comment et puis ici bobengani comment Marie-Paul. Bon moni album nangeza na 31 chansons. Il faut na lobela banzembo na yembi. Je parle que de moi. Donc c'est vrai aussi des relation entre bino na bineza. Non. Ce que Ali Mamba Wenge, Bamasa tout la personne moté à Wenge. Je suis pas venu ici pour citer les noms. La personne va tout ya Wenge Bamoté, pas Bazali. Je vais prier pour eux parce que la personne va cadeau. Babou n'a pas prière na yoté. Mais dis-moi que Boyambi Masana bino. To yambaka batu nyonso très bien. To yambi batu tout bien. Laurent Mosungwaye, to yambi bien. Azan de la biso a oti Londres yeto yambi bien Brisbane yeto yambi bien batu tout yambi bango bien likamboza likamba pièce papa ema ma pièce ma album na ngai outi ndako yeti ya wapoto lo ma pièce ko to lo ma batoté je vais prier pour eux. Mais là tozo information est bien tozonga ka poto tout na rappel information ya nini wenge basi baloba attends par exemple non wenge basi ba pesa bino lisaponge. Avant tout le banioso to ko banela raté idéologie ba changer raté lisaponge yango wana c'est ça c'est tout ngala ko répondre makamsuté yoka pour le moment toujours le moment yoka non s'il vous plaît yoka nga expliquer na poto kata lisolo parce que comme le la problème robo nga za porter parole à mututé mutu nyonso ya wenge to za famille c'est tout un point très. Pour le matin, on a l'esprit à Kala. Père spirituel, on a na wenge. Ngai. Ezaka Marie-Paul te. Yo. C'est une question. Bat pas solo ba. Yemoka lo biango. Omoni banze moloko la barua Manitou. Oh là là. Banze moloko la Gino. Banze moloko la PLS. Banze moloko la Magiko. Banze moloko la Gimenga. Barumba kitoko niwa bazozela. C'était le nom déjà ici. Bato batala biso bazala vraiment du mal ya comprendre. Bazala du mal te parce que bango question moko répondre nga bien. Père spirituel c'est moi, c'est tout. Adolphe Dominguez. C'est tout. Mais c'est une contradiction par rapport à ba propos de comme sous alors. Papa, quand on parle de Wenge, na betelo na lisolo lelo. Quand on parle de Wenge, on voit les têtes là. On voit plus personne. Les têtes c'est-à-dire quoi? Yo moko yebango tanga bango oyebango ba tête wana yebango tête d'affiche bango wana. OK Ba msuba ye 20 ans après
faut pas kobokotaka na loyenga wenge wenge wana boyoka wana musiko boyena wenge za na batete nango oyo mutu to ayebi il faut pas inventer le roue quoi basala sur route c'est ça la manango tu comprends donc ba masolo mususu ya ba c'est pas bien laisse-moi tranquille ce sont des questions des kosala wenge za la force na bino nyonso tout bien force ya individu moko eza force ya bato nyonso mutu tout asala iloko na ye ayana apporta pierre na ye na wenge c'est ça c'est tout un point très parlons de mes œuvres vraiment ba œuvre nanga na ba Rocco Martini nazana ba voyage nazana ba Frida nazana ba nzema ba Simplice Aoun tozosonga wana nazana ba nzema na semi ko Eric Gwene Mobali yani boboy tozosonga na biso wana tozosonga na biso Eric Gwene Mobali to chape mariage na awa comment est-ce que tata betaki ya donc akene kwa on mona pièce na mona pièce bon ça sango ozo pesa sango tozosonga na régie na conférence pièce wana Viviane zaki Viviane batongo deux personnes et manga moko voilà tout le monde nous moi mukia donc au permettez biso non yoka écoute-moi s'il vous plaît au permettez biso juste kaka na wenge 4x4 qui ne bouger na Kala Ibwingi album nini récolté qui succès nango énorme makasi par rapport à des albums natanga donc Kala Ibwingi et ça là qui ne bougeait non qui ne bougeait ça là qui ne prenait pas ça veut dire avec qui ne bougeait ne peut pas bouger pena mais Kala Ibwingi ça yango te pesa ki ba contrat to ke na ba États-Unis to ke na ba boye to ke na boy parce que to ça là qui na force biso nyonso parce que na ki na Kala Ibwingi ça na banzembo ko la ba voyage et banzembo etikala eza banzembo lokola ba Guy Mokonzi eza banzembo ebele etikala apparemment le batande onanga chacun ya wenge azo pesa effet nae azo pesa version de fait nae non omoni ezana ba propos mususu bandeko bazoloba oh non tu comprends pas omoni eza lokola non eza lokola bouti na bobim champion d'Afrique ok champion du monde et ça étape na étape qui ne bougeait et ça qui bosso mulolo et ça biso moaboye qui ne bougeait tomati boye Kala Ibwingi tomati io tomati ça étape pour mata c'est pas que malama okaba non parce que tant de ceux qui ne bougeait wana banzembo danger zalaki mais tant biso toye to fani idéologie c'est ça un point très tout sur ce comment batonia tout solo voilà tout solo dans la porter parole à mon tout tingai. Je parle que de moi. Mais je vais prier pour eux. Et pour moi-même aussi. Mais oso expliciter bisoir, oso clarifier quand même la chose. Na bateau baza un peu na moins confusion. Monde tolobi awa qui ne bouger na Kala Ibwingi obi que non. O récolter succès ma casse énorme, c'est Kala Ibwingi. Tu comprends? C'est simple. Voilà. C'est simple. Ils ont un problème. Voilà. Alors, parce que aujourd'hui tata azo boya naeba histoire donc ça sonne histoire non magloka matambi so beta histoire wenge yo muso bota mangina noté ba misusu bazalaki na noté ba yo kota ba wenge ba 20 après donc ba ko beta masolo ya wenge te après 3 ans na yote pour chaki 10 ans dabi 10 ans na car rebelle te wenge to ba na 81 parce que oui ngana koti wenge 6 mois après na kutaki ba massa Blaise Boula ya vanga après ngana ye banda 81 ba misusu ba ko yana ba 90 à 10 ans, 11 ans, et après, biso on te moina wenge bango monyangote, ba yo kuta biso sali bo. Mais puis ponga na na potone bazu ba misusu, songa na za ba zo ba chanter te. Voilà. Ah c'est ça. Ah bon? Oh, boy bien songa na ki miko ba za 4. Siko yongo oyemba pi. Wenge na 4 miko, yo oyemba pi. OK. Ah, voilà. Okay. Alors la personne Willy Michel Mbote pas allé. Pièce contre pièce, il y a un makambo. Le nom de Wenge, nana pesa. Papa, on va tout dire, on va tout dire. Moutaya na kombo wana Jean Bélis. C'est une équipe moro. Il y a Bandalungwa Wenge. C'est tout. Est-ce que c'est un problème? Fondateur Didier Massela na Aimé Bouanga. C'est tout. Et puis Bissonio Stoye, Moutam Taché, poids, na wetonga. Vrai ou faux, pour ça la succès à Ghetto Ndenge Bazoloba? Surtout ça la succès à Ghetto. Ndeyo yebi bisote. Nde mutana ki sanga na yebi bisote. Donc to beta na ba kasave, to beta
Pour la première fois, tu bêta musique en direct, ne bota la Coupe du Monde, babimisa ba télé li banda. Wenge musique, tu bêta na place Bastille. On a ça la succès. La bêta je pantalon il y a Jean-Franco Ferré, il y a Vanzelanzana ba Bretagne na Tchassou qui a payé melokola. On a faut dans le cas ngot. Batindelanga nazana. Dukelanga, tindelanga. Ça on peut l'émission. La bêta le kola Terence Barbie. Terence Barbie qui bassiste ya Madonna. Odo biso do la ghetto. To beta ma so moni soko ya mi mutu. Bo beta ma solo eza na actualité. Lelo so mutu to azongi ba beni film tata na ki na zo sala ningeni. Tout le monde a eu. Bravo, tu as travaillé. Voilà. Tu as collé ça mouvement. C'est ça. Est-ce que ndenge parcours, ndenge boleka, ndenge pe boyemba pour na pouvoir où ils allaient en place à l'époque, bazwa kizebino boyemba pour na PPRD, les loboza censé à kosenga pardon. Katara les sous il y a n'importe quoi, n'importe pardon dans stade bino tout bosenga. Le kamba, il y a n'importe quoi, tout sous la mambo to yelia, to yeli makambuya, pièce contre pièce. Comme je connais les jeux, Combien de temps sur la pampa manate? Ou bien toi tes missions? Question, propos ya ndeko. Non, nazaku, okobe dangote, yé ba propos na ça n'engage que lui. Ba propos n'engage ça m'engage que moi. Si vous avez la classe bien, musicien, il y a musicien, il y a un papier, vous allez dicter, vous avez l'intelligence, vous avez la guitare, vous avez la capacité, vous avez fan d'arawapi, vous avez c'est ça quoi. Vous avez un arabe, vous avez un non. Tout ce que vous avez, vous très bien. Salam salana yo, banima yo. Lelo zalaki awa, batu tout batola la kiawa, boulali tout le monde qui partait. On parle plus de Wenge. Tu le sais, on parle plus de Wenge. Mais nga la salle est fort énorme, na bundi na matine zete na lali banda. To kumisi nkolo, lelo ba Wenge ngo izongi mutu to ko moloba non. Frère moko to be na filmer. C'est que nous on a fait. Pour lelo pe ba ba na beta maso na biso. Botika biso to fanda. Wenge zongi mutu to azoloba. Bravo. Voilà. Bravo pour le Wenge. Voilà. Nous avons appris quand même que même la Wenge en haut, Adolphe Lomingue, ceux qui sont dans le studio, vous contribuez bien, hein? Na contribuer bien, c'est pas le moment où il y a des biloko wana. Tout parler, il y a l'album nanga. Ils en a 3 volumes. 10, 11, 31 chansons. Banze moi bien, banze la maille, banze moi bien, ba yaïson, ba Shadrach, ba Thierry Mofila, banze moi bien. Toujours parler sur banze mboté. 20 oyo. Architecture émission à mon aïe token. 20 oyo ya album au toujours la pièce contre pièce et comme tempête. En tout cas, ezali na MCO que eza mon peuple en Nzambe. Makolo to nyataka Nzambe. Ya mokili ya bakoko. Donc ndenge eza wana Nzamba salobi album cette fois-ci ngala artiste na sali. C'est à vous de juger maintenant. Boyoka bata, bozwa ta. Boyoka banzembo. Donc bo télécharger contre pièce. Dans le molino, vraiment, la PC moté, semaine, on a clip, il y a des photos. Après semaine, il y a la bêtise, clip normal, un clip, la bêtise, la forme, la bêtise, tout. Pour ce là. Donc, déjà, les 14 Oyo, tu reçois album, dans quelques chansons, ils ont déjà clippé. Oui, non, les 14 déjà, et puis, clip, il y a, M sous pas, Roi Manitou. Ok. So, pas, Benye. So vous n'avez pas besoin de Gino. So vous n'avez besoin de pas passer à Moussaka. Donc vraiment, vous allez calmer. Voilà. Banzembo Izali. Donc Roi Manito. Vraiment, papa, je vais prier pour toi. Sois béni. Retour en image. Tout ça, nous, ce qui a été passé dans le mariage coutumier. Il y a Eric Gwenier. Voilà. Cédric Lumbo, le patron. Et voilà, donc tout le monde a intervention et Adolphe Dominguez. C'est parti en image avec la régie et on se retrouve tout juste après. Suivons. En tout cas, signé avec Madame Annie Boboy. Musique s'il vous plaît, DJ. Nous allons accueillir avec chaleur Eric Gwenier.
Très bien, de retour après avoir coté la image, il y a Eric Gwenier, donc commentaire Nayo par non, à ça. vraiment, il est très bien. Oui. Donc, patron Eric Gwenier, merci, félicitations Nayo. Maman sociale, Banès Bakiadi Balaki, choisi Matata, Batutu Bazalaki, il est vraiment qui toko, Papa Mvumbi, vraiment, Bayako Kompaka, il est vraiment très bien, Banissé Baliaki, Basepelaki. Voilà. C'est ça. Adolphe Dominguez, il a Lobaka. Yuma dit ceci cela ezalaka yuma na nini na koyeba kolata te na sans esprit yuma ngo utilisateur yuma wana ezatan ya kaka baba yuma net bato balobaka trop ba finga ngawa baba yuma baba ba misuba ya ba dromer ah bon ngana ya mbala mo na wengi ba misuba ya dromer azobeta lokese mebwanga bat balobaka ngote ola ba misuba ya ba mikala bat balobaka ngote boloba ngoto boyebika koloba bato donc ngai yango makambo wana on alandaki commentaire mo bato balobi bato mosusu baya bafan bakoma bamusicien na wengi ngai na ya na apport na ngai na ye na forme na ye na makambo tu bavrai momi bavrai bajo apport na ngai yango wana c'est tout donc ndenge eza wana les 14 tokutana kaka na bafle vraiment bosavourer ngai nasasali mosala kita vous boyoka baser na ngai Belen Suki batutu tout ça la question Simone vrai ou faux Marie-Paul Asala Wenge c'est faux akuta Wenge Asala Wenge neni c'est faux ya akuta Wenge ya Wenge ba 14 ans après ngala ebiki bon moi bilo mususu ayebi mo pas aller moi je suis trop méchant trop méchant mais un beau gars mais na lo ratroté ba blague pampa malinga ngote aya Wenge sima az artiste azala okese na bango eza makambo na bango ngai na respectaka mutu tout musicien nyonso na respecta mais soko mobunga yo yebinga bato kutu baba puissant mais tant na telema yo moko mona donc soko za na yo ka puissant te zolinga ka po ba mona yo tika et surtout ngai tika Italio nazosenga bino pardon na linga ngati bomi owelela ba spiritualité yango ngana za rappeur ngana za rappeur donc voilà soko sombata doum te na orchestre tika ah bon yona ebisio donc ngana lingi na nga ba problème te ngaza saper naza boga naza artiste naza ba musicien bazoboya bino sapi yango bozolata sapi ya balabala bazoboya bino bilamba ngaza na mutu ana ngote na betelo so na komana 8000 costumes 7000 mbati signé na signé 2800 chemises ba sous-vêtements ya pembe ba 1400 ba quelque ba 2000 sous-vêtements pembe 1400 ya ba griffe nyonso zela yanga ya kane te yo fo na ba 3 te 25 ah muke boy 25 ce jour oyo la vanille na sala ba sous-vêtements ka jour 3 voilà on a 3 l'autre là il s'engage femme no wana je me suis là en tant qu'on a opé qui soit epsanga epsanga en tout cas donc vraiment femme là libanda na pese mote mais pour la note mais alors on a 3 vraiment batutu ba olanda ngai bana FIFA la force à l'Italie vraiment masalanga tonga immeuble côté na ngai awa Jean-Si Mayas la force à l'Italie vraiment na pese mote na tonga tonga le seul sapeur on a yebi katonga te ba sapeur belé batonga wala mam na yote mam na yote bat masalanga ko konta na mam na biso te wala mam na biso ba ta forme donc na pese ba mbote ba Léo Manager ba Ben Lobobo ba Masinda ba kanta ya la zemelamba donc na pese ba mbote ba Willy Bonza ba Dikes ba Willy Bonza ba Yokozuna ba Gimenga bose belé Bakim Prince de Lausanne, Baomba Lumumba, Hakim, Baomba Lumumba, Maria Mebonja, Boza Ebele, Papa Yoji, Laurent Mosungo, Brice Pangi, Debs de Moukalinga, Bob Chamon, Bango tout, dont la peste, Bango Sumbote, Lord Diams, Yamasinda, la peste Mbote, mère, Maman Présidente, Maman Antonio, la peste Mbote, Beau Savoral, Bom Nabino, vraiment, tout coup à la bafle, quoi. Merci, allez. Voilà, je vais prier pour vous quoi. Voilà, avant de prier pour Nabino,
tout au petit mbote hein comment to spécial na mbote te ba saper boza vraiment belé so ikombo e bosani awa en tout cas bo tenir biso regardé prochainement to récupérer en parce que boza vraiment belé na auto tangi awa na plateau na bisoté vraiment merci na bateau ba benga pour féliciter na ba artiste Sam Chinto OK ba vina ngai Jipika Kitenge. OK, Jipika Kitenge. Ba belé ba bengi ngai vraiment net les 14 ans qui toza sous ma félicitation belé. Ba ba yo ba rumba bien quoi. A dit da que c'est yo et puis mes condoléances la famille à Sikaboule ba to benga biso. C'est na biso atiki biso. Nzamba zo molimo na ye. On est de cœur avec la famille. Donc ba tout ba linga nga ba na poto. Il y a partout Afrique du Sud, Canada, Australie, partout Bozali, ba mami Yoali, Binotou. Bon. Vraiment, bana Cape Town, Eric Boss, Bino Nyonso, ba Joe Kiwonge, vraiment, album na Bino Yangwana. Très bien. Merci na le roi, Manitou, Ludovic. Il faut ça la bongo. Yeso zo le ba m'amener photo moi le bongo. Ah d'accord. En étant na tchaka la force. Okay. La force à l'Italie. OK, Italie to pesi ba force. Le roi Manitou. Vraiment rendez-vous na Bafle quoi. Rendez-vous na Bafle mais avant de clôturer, naza banque qui était pour la bomba makambo et naza na eloko moko donc batu ba remarquer mikolo yo lokola moi température eza bien entre yo na jibem piano. Ogangi mais comme ça wala masala ngati bachagera ki camarade mukolo te alobi azozela na tindeli pièce côté vous a parmi ba massa oyo aye on le bien solo la bien mais parfois ils auront un retour et pas na été. Non, c'est mon frère. Quand je mange avec lui, quand on discute avec lui, vous n'êtes pas là. C'est vraiment un frère à moi, un frangin à moi. Un pontabo. Barbara, c'est ma nièce, c'est la nièce à Jibé, c'est la nièce à Blaise, c'est la nièce à Makaba, c'est la nièce à Yabana Yawenge. Donc, un point très. Allez, un gros bisou à vous. Hein. Au Sambel pour la matin? Non, Nzambe Langaï, Pambola Batunion, Soyo, Bazala, pas problème. Maladie à Covid ici, là. To bénir Batunion, Sobalani, émission, aux agis na copé aussi, quoi. Zambia Pambola Bino. Nous sommes à la bière Covid na maye. Wow, allez. Très bien. Merci et bonne chance pour cet album pièce contre pièce. Voilà. C'est par ici que nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Christelle Blanche la taille électrique, nous vous saluons depuis Paris et sans oublier merci pour la première dame de Lausanne, la maman de Ritz Anzil Wawa en direct qui est à Switzerland. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire, merci pour la première dame de Lausanne, la maman de Ritz Anzi Luawa Motema Vego Belisha. Bah, parents, il y a Ritz Anzi Luawa, un enfant pas comme les autres. Anne-Marie Dibenga, en tout cas, clé d'aide spéciale Nayo. Et pourquoi pas, bon rétablissement, Navien Abisso, Diedi Benga. 5 ans de silence. Nous allons repartir rapidement du côté des South pour penser à celui qu'on appelle Papi Boza Monzali, PM Fondation. Et pourquoi pas des pensées comme ça à Ya Boston Gamma, extrêmement bon. Donc voilà, on est tous ensemble dans la PCBino vraiment. Bambo te place pour autres à la bisso. Jojo dans la terre avantageuse, on a quatre Panama. En tout cas, big up à toi et à Jojo. Et pourquoi pas de penser à Eric Mandala, notre partenaire officiel du site www.afrique-tv. À soutenir Bisso financièrement et te pécier vraiment en beauté. Donc merci, total respect. Un clin d'œil spécial à voilà tout ce qui est rapidement à Londres. Hein. Donc il y a Gauthier Mascotte, l'ingénieur de banque, l'homme idéal. Nicolo tout ça on a un téléphone, hein. Bien que bah Covid est allé, téléphone le caramba mourir, téléphone bah mourir. Et à Kinshasa, on a Pessimbote na Willy Moucheni, le véritable code Mboka. Bon retour au pays. Donc, cette émission, on a dédié vraiment na saper on a évi pena confirmant. Ou à Somba Rabanda, à Kosomba Panabino, à Sombi pa l'autre là, Jean-Si Mayas, Fumu, Force Italia, donc le PC Bambo te place au Talabiso. On se retrouve prochainement. Et pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Maintenant, vous allez remixer quand même équipe technique qui m'a tenu compagnie à la prise de vie. Lui, c'est Berliv Ngamete,
Merci Berliv pour votre travail. Et sans oublier Richard Ntessa Scan. On se dit bye bye et on se retrouve prochainement. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.